Bienvenue dans cette belle grande émission par excellence, c'est Tolé Kanambunda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Émission où Sangisaka Batu, c'est que tu vas belé et belé et belé. Quand tu as sans plaignant, c'est parce que Congolais, surtout Kino en particulier, a passé en confiance. Merci Yves Mumba, merci David Nguye, merci Ziko Mayamba, merci Poupon Ikoma et pourquoi pas la Mboka Neville. La grande équipe pour accompagner l'émission de manière que écoute les la famille na bota partout ici à Bozali. Merci beaucoup émission OEZ émission de transmission papa ya ndenge na ndenge il y a des forces sociales nos reportages ya réalité aux le Kakata Congo. Congo ya yo, Congo ya ngai, Congo ya ye ko ya tutaka tolo ba Congo ezali ya ye moko nani. Allah qui s'appelle réellement carte de naissance. Abaki carte de naissance comme na bota Congo. Carte on ngam na somba Congo ezala ya ngai. Mukanda o Congo e koma ya koko na biso ta somba yango loko tongo laka Belgique balbakezaka roi tel la somba ka yango. Yiba bibisa mukanda ba kiyelo somba Congo ezalaka ya yo. Okoma okomisa Congo loko na poche na yo osala yango ndengo lingi. Ozangi bolingo ya ba Congolais. Na momba oyo ezosenga ke Congolais nyoso tutotika ba divergence politique na biso. Tosa auto ezali ya désordre ozo kabolisa biso na kola ba politique. Toshako mopanzi na ko wela ka président de l'église toshako mopanzi na ko wela ka ba problème ba famille to ba ndenge ba coutume toshako mopanzi mais tozala unis de manière que tout le Congo et s'avancer à tout moment lorsque nous bundaka lorsque nous soignaka lorsque nous créer ba problème aux désordre entre biso ezali profitable na monguna akota parce que monguna a un esprit ya ko séparer biso de balbaka il faut kabolisa ba koyo origné économie en mboka le par terre quelle est la par terre mais tout le monde comment est-ce que le gouvernement azobunda il faut quand même accepter mais pas à 100% mais ne fait-ce qu'il y a la volonté politique il y a ça la demande que Congo ait changé mais il y a toujours des blocages de part et autre pour Congo que les libos sauter. Est-ce que tu es bagarre que tant qu'ils ont bloqué gouvernement, tant qu'ils ont bloqué bonne marche à Congo, ils ont bloqué le Congo à lobby parce que lobby yo le Congo va l'opposer. Au gouvernement on a banane. Lobby on le Congo va m'opposer. Au kutani na mesa. Les Français ba lobby, les hommes passent mais les institutions restent. Il faut que tant yo koya okuta au moins budget mboka ça déjà gonflé. Au coup d'Abidjan, quand même 50 milliards de dollars. Et qu'on permettre yo même Abidjan quand on a 100 milliards de dollars. Au coup d'Abidjan, comme 100 milliards de dollars. Et qu'on permette même 1 milliard de dollars. Mais le haut qui va bloquer Mboka, gouvernement soi-disant, et qui s'avance c'était. Gouvernement, et ça va projet malamouté. Mais le métier de Yokoya, est-ce que vous avez une charge de la jeunesse que vous avez tant de temps que vous avez un automonaka. Est-ce que vous avez tout ça que vous avez est-ce que vous avez un peu de ça que vous avez c'est parce que vous avez que vous avez mais ni vous avez la biso autour de la cima. Tout le monde a battu. Mais tout le monde le politicien. Le lot a au sein des Zambé. Le lot a au sein de l'entreprise publique. Le lot a congolais. Nini ozo sala pour la lobby ce qui ontalité bato bati pour remplacer pour remplacer la sima bakuta réellement que voilà aux alliés passage de mon mboka Alain Dewa ndeko na ngai c'est pas le moment de recréer ba divergence politique c'est pas le moment de comme ça Congo le la poche là mais les alliés moment autoluka ndenge nini totonga Congo ensemble il faut to tikanya surtout na mabele to boka tout est important. Tout cela permet de Congo et s'avancer les bossos. Avec dans cette belle économie, c'est tous les Kanambonda. Je suis avec mon Mboka Bob Gengombe, maître Bob Azali, président jeunesse moderne avec lui. Nous allons justement pour le Bakara parler beaucoup plus sur la République démocratique du Congo et nous allons encore plus marteler si la gestion a vu la Kinshasa depuis mon Mboka Jacqueline Bilambaka, à Zoyango, Pele Tomoni, accompagné à mon Mboka Gérard Komulumba, aux vice-gouverneurs. Est-ce réellement que Kinshasa est zonga la monde des alaka ou bien Kinshasa est zina suko zinda? Nous avons travaillé dans Mboka, notre lukato zinisa Mboka. Nous voulons à ce que tu travailles dans Mboka pour Mboka et s'avancer. Tu comprends que Lula, Kouela, Mboka Bapaya, est-ce que vous allez battre Mboka la bango? Pourquoi vous voulez Congo pour le balou la paix Congo? Voilà. Guerre à Est.
pour avoir la FRDC. Moi, je suis Gengombe. Bonne santé. Santé malamu ndeko dewa mbote na population nyonso ba Holanda biso mbote na ba camp militaire ba Holanda biso mbote na ba congolais nyonso partout bozali au Holanda biso précisément na ville à Kinshasa, ville natale, ville à Bakoko. Non tout ça encore comme d'habitude on était avec vous la fois passée. Tout le monde par rapport au comportement de la jeunesse, les jeunesse pour adopter comportement par rapport à Congo autour du Congo à lobby. Le autotobé parce que ma solo ya République démocratique du Congo face yaba ba mbilinga ozo côté ya ndenge na ndenge face yaba désordre ozo côté ya ndenge na ndenge face yaba ndoki ba ozo na ba dongolo mis ba kosi parce que le Canada ba bébé sa Congo ba créer ba désordre ya ndenge na ndenge le autotobé ma solo misusu mona muka get bob kebombe. J'espère que vous allez brancher, j'espère que vous allez informer état que congolais partout dans ozo samakata Congo. Tant que vous avez l'infiltration, vous avez tant que vous avez l'agression au sol des M23, vous allez soutenir par les Rwandais. Donc, moi, minuscule, moi, je vais s'approprier anglais, moi, Congo, je vais grand, qui va être la nation mobimba. Yo est le Congo, le Makamboala, au Robanine. Ndeko dewa, oyebi makambo mboka na biso, oyo bandikala, omoni il faut un expert à l'ougaka cible. Biso ba congolais il faut le loto luka cible zanani na makambo nyonso to omeli nango ndeko dewa j'espère que makambo ebandi depuis kala makambo ebandi depuis kala donc depuis 97 nde makambo ebandi tango mobutu azokende ouais tango mobutu azo ebandi kutu complet ebandi de ba 94 ebandi kutu avant 94 avant ba mettre en application na 94 moi je te dis je vous dis que ndeko dewa na esero na ba père na biso bakendaka na ni na relaxo au brevet ya père na biso au tanga wana ba contingent zaïro à l'époque au baloba na ba camp au ba réfugié bayaka donc ezaki ba père na biso sero na bakendaka na mission na mais eloko esalaki ke mission na ezonga esilate eza complot ya communauté internationale depuis la bakenda en reconnaissance de sa mission au sein du contingent zaïrois pour la sécurité dans les camps à l'est d'Isaïe, le haut commissaire atteste qu'il a mérité la confiance de l'organisation et lui a adressé ses sincères félicitations pour sa conduite honorable et son dévouement pendant sa mission. Enfin, de quoi présent certificat lui est délivré pour servir et valoir de ce qui est des droits. Fait à Genève le 10 mars 1997, certificat de bons services, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, il y a papa. Voilà, il y a papa. Talasko date basinyango. Oui, le 10 mars 1997. Kabila Koti na moanine. Kabila Koti na mois de mai. Voilà. Donc, c'est avant même. Document est signé 2 mois. 2 mois avant la traite fidèle na Kinshasa. Bien avant, ba père na biso bazwa kutute ba document oyo. Ezake to ba misuso ba ndenge ka ekota des ordres ba lokota ba misusu ba document ba misusu ba lokota. Neti ba père na biso mwana moko ka ya soda a lokoti atali oh kombo papa banani a memeli père na biso. Donc eza ba biloko mo complot ezalaki déjà depuis mais eloko bande ko communauté internationale a côté Rwanda po armée na biso à l'époque Zaïre a déployé plus de 5000 militaires. Phase, y compris les DSP bazalaki wana. Le cible ya Kagame Zaïre DSP. Oui, DSP Zaïre sur le terrain, moi Kagame zwa makoki ya kosala eloko wana ezalaki te. Communauté internationale tema timbela kije. Ba yeko sala repli. Bazongisi ba père na biso na Kinshasa, ba yebi ke compter on etikali vide. Nde bayo sala ke Kagame ayeko kota ayeba ke moment wana déjà ko kota les yeba ceux qui contingé que mission bakendana ba armement ya makasi bakendana ba munitions ya makasi na ba enjeu ya makasi kendaka po ba yebi ke mission. Vous comprenez? Donc mission ezalaki bien accomplie par ba armée na biso à l'époque forces armées zaïroises mais complot teleme zaï makasi ba permettant au union soit ne salamaki mais à quoi bon complot comme eti na Kinshasa yobi na Kinshasa toyebaki ke na mboka na biso toyebaki premier ministre comme rwandais chef d'état-major rwandais ministre de défense rwandais James Kabarebe James Kabarebe bazalaki belé obayaki. Moi je vous dis à l'époque même ndeko nanga na zaï voilà
complot outi lelo to aussi ça outi na musée et outi na musée tondima et yeti na ebiso mon frère ngana to betama fimbo en uniforme pas ba rwandais na kanchachi mais to bla be mona mbo Laurent Désiré Kabila ça l'époque où on a kaka yemo ko sacrifice sur ba rwandais pour makabe bango wa to tumi bango voilà ngaki akata liaison et ça qui est na ba rwandais alors qu'est-ce qui s'est ndeko na ngai omoni Mobutu alobaka a ça complot même si s'agit ça complot na diable pour arrêter kotika Zaïre zala ini angaka ça lango mais il y a des Congolais des Zaïro à l'époque au bandima ko ça la complot na diable pour baboma Congo ba ça semblant que bazo boma Mobutu alors que babandera za une mission pour le Congo pour trahir le Congo pour trahir le Congo. Après avoir se retrouvé dans un moment, situation difficile, au déjà Tekimboka, au Lingi Ozonga, et aussi Mbaïsouste, mon frère, tu infiltré Mboka jusqu'à ce que tu as le niveau, va perdre Nabiso, va commander une armée à Mboka, Nabiso, va Oumeli. Dans l'action brevet, monsieur, au père Nabiso, attend en Israël. Vous comprenez? Père Nangaï, attend en Israël, au brevet. Armée ya Mobutu ezalaki armée oyo mboka itaki avec ma satisfaction il veut moi mais okozoaye ça c'est ça bloko ezali na tanga Mobutu wana Israël tanga Mobutu oui Israël diplôme nous signé papa bon tout ça voilà avec mention satisfaction ezali na 1983 le 27 avril voilà les années aux la même année donc ezalaki que ba père mbongo ebande ko bima wana ezali mbongo wa mboka ezalaki mbongo wa Mobutu te wa bande ko sala ki a formé ba soda. Mon cher, dans le monde entier, défense Moutoubatsa Rango à première position. Pour Yango Eza battre la Monielo Ekolo, battre la Mboka. Bon, tout le monde depuis Laurent Désiré Kabila à côté. Tout le monde na Kabila. Tokoti siko na 98. On n'a pas eu l'état pour mais Rwanda de 1997 si 2001 on a tout formé ba sodaté. En plus, Nyokoli nde basoda o bazaki bien formé. Nyokoli kutunde basoda bazaki bien formé. Yondimi un likili rwandais azo formé un colonel Zaïro à l'époque. O outi ba formation makasi na Belgique, na France, na États, zoa unité lokola Dragon, ezali na DSP. Un officier a outi formation aux États-Unis d'Amérique, à un niveau de formation, un likili rwandais, a APC formation, si c'est bandiété, a bando l'accès réi, et c'est le côté salaire à ma vie. Mais, tozala, tomona mabilo kwango, nyuma geuka, tozui même réi à ba rwandais, to côté ça on a armé na biso. Tokomi ko sala réi ya, tolongoli réi ya paka descend. Tozongeli rei ya ba Charlot. Nous disons que infiltration contre depuis kala la Zoa sikoyo tango aye ko sutuka to ko benga na ba Rwandais. To benga na ba Rwandais na 98 avec Musée à la tête il y a chef d'état-major terrestre Ezaki chef ancien chef de l'état. Voilà tango benga bango ebisi bango ba o baza congolais batikala ba o baza ba Rwandais bazonga ebele bazonga ki en plus bazonga maboko pamba te bazonga na ba bien na biso ya mboka na armement na biso na armement na biso ezaki à l'époque à Zaïre nyonso kenda Rwanda nanya ko omoni ndeko dewa lelo na ba TV il faut to soka bato ba yebi histoire non pas les fécodistes à na balabala ayeko l'histoire na balabala ayeko pesa na TVT il faut to kutana na bato baza na histoire na bato bazotanga ona mukanda nde to ko changer mboko yo Kabila ina ba Rwanda bengani bango to vandi suka na mboka na biso tomoni bandeko Jean-Pierre Bemba bandeko Zaidi Ngoma bandeko bakie lisusu ko zwa bato to bengana ki bango pa force to bomaki bango to sala ki bakie ko zwa isu bato wana ba yena bango lisu na mboka na biso zwa niveau pour conquérir ka pouvoir lelo makambo to ko ka kosilisa ngote mais les gens qui ont alimenté le feu bazana biso na Kinshasa ba yebi histoire à Zamba ba yebi ndeko na ngai to vane na Kinshasa to mona ba papa intel a soutenir rébellion RCD Kontiboy a soutenir rébellion wana va to yebi histoire mboka na biso na histoire morte na robeta makasi kolega histoire à Congo et précisément ville à Kinshasa na robeta ngo de A à Z même na sa ndoto na robeta ndeko ale o eza makambo yo il faut to zongisa makambo tu na nzela lelo armée na biso lelo il faut formation à malongue ya na ko sepela ya initiative na ko mona formation comme goya mais il faut ezala accélérer en plus
to solo ya makamamboko te par sentiment lelo oandaza azaka ka moi pion moko batie liboso communauté internationale ndeza simanango lelo Ukraine lelo tala nde communauté internationale ba okotela Ukraine ba grande puissance pona ni pona céréales seulement kolia kako ya pamba pourquoi biso pe na mboka na biso toko comme ça kolia te première puissance mondiale vous comprenez lelo États-Unis lelo ba ONU Guterres abelelaki population mondiale ekota na nzala likolo ya pays ni Ukraine mais biso to wana mabele koleka Ukraine amakasi kutu toza na mabele na mai koleka Ukraine tokoyi kolona tolongana na histoire ya minéraux oyo mais ceci d'abord parce que c'est presque 80 même 90% bilei auto to biro tout au consommer ka biso ba congolais et utaka toujours na mboka ba paya nyoso to bi 90% azo kwa sime yango 90% nyoso auto sala auto zo ko comparer biso na bomo ina biso et utaka na mboka ya ba paya tandis que tozala ba possibilité ndekole sa kutu ba paya ya ko boko na ba paya mais toujours dire na boko na bango continue mettre bon ndeko doa moni place momi wana lelo tozo produire mais indépendance à liboso o ya liberté ya mboka déjà tozwango le 26 février 1885 o ba grande puissance nyoso ba pesa biso était indépendant du Congo. Maintenant il faut tozo indépendance ni indépendance économique spirituelle tozonga na authenticité ne Mobutu azongisa ki biso a récupérer ki économie na biso ya mboka ezonga ki na maboko ya peuple zaïrois yango mona ki même Jekami wana ezalaki poumon ya économie na biso yango ne bana ko faire fonctionner ba moto ko fakate pèlerinage bimaka chaque jour mais tala neto comme il ko souffrir biso na ngai na za époque moto na viva kitoko na Mobutu ala muka te place azali pe na amna et Maître Bob il a beaucoup combattu. Merci beaucoup Maître Bob. Tu comprends de te relater au sika to wuti na beaucoup de difficultés essayer de créer infiltration la carte armée na biso. To lekina to tali ndengani ba mulinga me côté la tanga Mobutu makonga suka ndenge mwana mboka le roi des Kabila kota kina bango pe ndenge mwana mboka Joseph Kabila ameka ko garder pour position na bango. Mais le autre transfert avec mwana mboka Félix Tshilombo tant que tout le monde le Rwanda commence à palpiter ni les appels à la base pour créer ce que Rwanda comment moi kimia pas la danse tout comme tomboka vous constater que mboka la comme le monde déséquilibre suite il y a des ordres ou bien il y a ba institution oyo moi mboka fachi azu tant que tala ba activité wana est-ce qu'on peut dire réellement que il y a le oyo volontaire pour ça là pour que ça Congo la kata ba ba congolais ndeko dewa keba na mutuna wana ndeko dewa est-ce que ça volonté oyo ça la pour Congo sur ba congolais ndeko mokonza ko za na volonté mais faut ça accompagner la population o ayebi histoire ya mboka na bango depuis époque ya Rwanda Nkuvu voilà jusqu'à l'époque ya balkanisation ya royaume Congo na pas faut pas que Congo lobi za jeunesse on d'abord oyo diriger yango nazoloba yango tozokende diriger jeunesse wana lelo moral ezo kende ngani puisque yango tozokende interpeller ba contre la carte il faut déjà qu'on faire revivre histoire en mboka na biso dès le début place tozali et outil n'a passé un historien ko beta présenter ça référé n'a passé exactement lelo ndeza boy ko ya mbamutute na TV aloba ke époque nyonso eleka kala eleka déjà il faut non le passé il faut interpeller biso faut être sur la na koye oui est-ce que tozala ki peut tozo kende wapi na pese exemple moko ya nationalisme. Président Mobutu à l'époque toyebaki équipe à football à Kumisaka. Moi si na yeto toyebaki équipe à football à Kumisaka. Concurrence ezali na kati ndaku nanu ya président. Après coach pas na biso population. Voilà. Mais les loso ozu ba président na biso nyonso baye. Est-ce que ba lingi football na biso loba na président ni banda Mobutu akenda ayabo abike ngana zamu ta équipe boy. Football na bino etombo mandeni. Même lelo Macron ye azal lelo mais oyeba ki azal na football te bata salimine box. Vous comprenez? Football est non président kenda match ya combat ya nini ya volete boxe lelo boxe comme aux ampleur comme aux ezaki négligé comme aux ampleur ba makabu baye ba nini comme aux ampleur to comme otaba championnat du monde na Kinshasa mais pas le mutu esalaka identité na biso eza ba le kande to kenda coupe du monde. Biso équipe noire à Liboso tokenda coupe du équipe d'Afrique à Liboso qui coupe du monde. Alors par rapport à cette question là comment est-ce qu'on peut évoluer? Ndeko dewa
au moins mboka oyo il faut changer. Exactement. Tout il faut changer pour rien ne change. Les lombo cannabis il faut to banda kola kisa volonté ko ikozala mais il faut to kota na kata jeunesse totalisa bango origine mon frère origine mboko roi Léopold azwa mboko yo ba pesa ki ba simbisi mboka moko boyi o ya zala lelo sotali statut ya Belgique na Union européenne aza pays neutre. C'est pour cela que Basimbisaka Belgique mboka na biso. Il faut tous en histoire mon frère pour toi contourner l'adversaire. C'est tous en histoire te. Toi contourner l'adversaire te. Les grandes puissances nyoso. Baza sima Rwanda. Pourquoi baza sima Rwanda? Parce que bayebi ke to koma indépendant na ndenge ya boy. Mais na ndenge économique na ndenga spirituel toza indépendant te yango bazo manipuler biso à l'intérieur. Voilà lelo c'est to koti na kati ya jeunesse te pour lelo mukanda nini oyo Belgique azana ngo officiellement oyo ezo faire ezo la kisake yenda a coloniser biso ezate parce que roi Léopold a tumba mikanda nyoso eza oyo epesa ka ye na 26 février 85 ordre wana ya kozala propriétaire ya Congo. Acte de Berlin et chanzamaki na nini na charte coloniale ba changer acte de Berlin na charte coloniale mais ba pesi biso officiellement te na Belgique ba simbisi Belgique yango na mona tellement to komi lelo à 21e siècle ba mona moyen te ya kozongisa biso isusu na maboko na bango yango ba luka les voisins moi c'est le moment population to telema to laksa bango tawana ya kala yango te très bien to luka ba partenaire ya makasi lo ba Russie ba Chine ba pembe na biso poto vena ba européen na plus de combien d'années au mboka na biso ba vanda na Kinshasa to la ta bilamba bien alors que bande na biso chaque jour ba okima na bazamba bazo kufa bazo on dirait to la une force té. Très bien, voilà. Ba recruter ba jeune to na force ya remettre fin na makambo wana. Très bien. Mais le moment est maître Bob, voilà, on va plus montrer. Merci beaucoup, voilà, merci. Toujours continuer avec maître Bob Gengombe Ozali présent jeunesse moderne par rapport à la République démocratique du Congo puisque on doit quand même parler. Tout ça on comme souté à part Congo. Congo est yo et ngai. Alors le temps de ce Luka qui est au Congo, il faudrait au moins te sangal comme abomoko. Tout ça au moins le temps au Kabona ba discours moko c'est important c'était. Le oyo tant que malika ba infiltration, c'est juste c'est parce que tout ça comme on a même la carte armée na biso surtout la police et dans la présence il y a ba ndeko o ba congolais te ba ça ebelé na kati. Yango tolobaki yango même mokoza mboka tolobaka baike soki yo oyebi ke ozali na kati ya mouvement wana ozala lokolobo okuno komona kati ya gouvernement en tout cas keba parce que okozwa mbando o ya mibeko ya mboka ekolata yo. Oui, je sais, nous devons connaître, nous devons savoir que tous les 9 pays ozali zinga la frontière na biso. République démocratique Congo azali entouré avec 9 pays. Donc c'est nous dit tous les 9 pays dans 9 frontières. Alors il faut voyez que ceux qui okei na kati ya Zambie, okuta ba bemba bazana Zambie, ba la pela kati ya Congo. Okei na côté ya ba est wana ba Rwanda, okuta école ozana kati ya ba Hutu, o bazana kati ba Tutsi, o bazana kati ya Rwanda, ba tapela kati ya Congo. Donc il y a aussi des vrais bemba et des bemba congolais et des bemba zambiens. Moi j'ai été déjà na niveau ya Sakanya, na komati na Katanga. Na sakanya ezali mboko ya suka oyo esangisi ekakaboliso biso Congo na Zambie mais okuta na kati ya sakanya ba vivre ka vile bango bimba ezali influence ya Zambie. Pourquoi? C'est parce que Zambie ezali à 0 mètre na bango ako ke Zambie na makolo ade minja so bielo ka soma savon soma lipa soma maki aye alambi ale pa na même afuta tout Zambie même savon et même télévision bazo capter Zambie facilement par rapport à capter le marché qui un peu éloigné na bango et c'est toute cette époque là. Pour Outa, le Bumbashi, ok, le Sakanya, Zela, à part Zela est très haut, là, Zela, ce que Zela Mutuka, il faut ok, le quota, Kasumale, ça, au côté Zambie, au yéti, dans la Moufoulira, de Congo. De même manière, Zambie, Bazali Kotokuna, c'est pas que les Bambo, la Bambo, à Zambie, il devait passer aussi par Congo, puisque Bambo, juste, il va passer par Congo. À partir à Mbokani, Mokambo, au moins à Mokambo, donc à 0 mètre, donc donc à 2 minutes kaka lorsque ça c'est que Zambie peut que la Zambie fait passer par Congo mais le grâce à
développement au moins mboka Félix Lobo Tshisekedi dans ça là donc grâce à la politique la politique à sikoyo et permettre que les oyo ozolongwa Lubumbashi au que les sakana dans désert d'État au commis parce que basali nzela mo kitoko donc tant que balika makongo to kasanga Kongo za Kinshasa te tant que balika to ngaba nzela za Kinshasa te mais ngala za baninga bazali kuna bandeko ba wuti fraîchement baé parce que ça que non kolongwa Lubumbashi sakanya comme de l'autre désert d'État voyage eux ezala ki kolongwa la train na 16h comme lobi na 9h voyage eux ezala ki pour que les sakanya il faut passer par Zambie mais comment que les direct par train et pas par voie moko ya mituka donc c'est la montre que le gouvernement azoluka ba moyen surtout ya kosa musala mais infiltration aux arrêts de Congo la kata armée la police les autres c'est que ngana Congo to za bomoko to comprendre que mboka oyo Yamone ezali héritage parce que la biso. Tout ça la mboka monte autre vivre na kimia ko le Congo. Même yo congolais oyebike. O comment le ko coopérer ba ndoki wana, na ba miyibi wana, na ba sasser wana pour le luka ko gagner comme moment yo moko. Mais jamais au comment niveau ko satisfaire famille élargie na yo. Jamais au la cimetière ba ko kolon que va na kata Rwanda. Tout l'Europe. Jamais au za débat na tata moi c'est maman ko tulo que le bon aux aura famille moko ka. O ya yo mukilo que la bango donc ngelo balini. Linga Congo parce que bana noko na yo bana mamale qui na bango tout parce que vivre na Congo c'est ça donc bolinga Congo les qui et les canons surtout les cas on a pas divergence politique sur pour la biso mais d'abord à cet instant on doit d'abord faire de manière que ozalaka yo sambela na Nzambe oya ya biso ya wapi to ya sama to ya likola ma to ya bangunza to ya Jésus Christ to ya Islam en tout cas tous la bon moko to appuyer armée la force armée la biso de manière que bituma oyo parce que Rwanda pour la ngasa 27e province ya Congo mettre bon tout construire les Camboya les infiltration et autres tout à le fachi azo bundana gouvernement na et puis c'est tout parler Félix Lombo en qualité qu'azali premier citoyen il y a République démocratique du Congo même gouvernement azali yaé tant que nous avons travaillé bongo dans effort bazo sala est-ce qu'on peut croire réellement que fachi ayo ko chercher ba donner moko et ça y que dilo dans ma zala ka la Congo ndekodewa moni étant citoyen congolais tu as devoir de soutenir Fachi Bako parce que tout le monde a déjà ça moi président nyo soit à la kana président mon côté na monde ya pas de toute population na yo bien bon ma population na aya kana initiative mais il faut ta la initiative wana simba te pourquoi est-ce que ba moyen ezalaka ou bien pe ba mbongo ba promettra biso na ba communauté internationale ba pesa effectivement moi ba biloko wana nyo socio to za na notion to koloba ke simba lelo ndeko Fachi azana ba initiative mais au sengake ba pays partenaire on a ba aider parce que biso moko tande ba détruire biso na civilisation to ko kaiso tant on que ba pays wana mingi siko le ba on ba ko appuyer ko ba Rwanda parce que ba ka mwana soso vimba na zone c'est que maman na c'est alors Rwanda sans thème la Congo M23 en thème la Congo c'est parce que ça soutenu par Rwanda alors Rwanda pas soutenu par la communauté internationale voilà est-ce que quels sont les mécanismes au Congo qui peut ça espoir pour le but de vraiment la kimia espoir ezaka so Fachi à tangi politique il y a depuis série à Mobutu si lelo a rejoint notion à gérer mais le moment où est-ce que moment sur Lucas au Kenya moi tout ça le moment lelo ça na mobilisation tous azimuts to senga mobilisation population mais koya ndenge il faut des armes babunda leo to déclarer guerre bien bon mais est-ce que vous êtes capable de rebunda vous comprenez voilà est-ce que vous êtes capable de rebunda est-ce que vous avez un armement est-ce que vous avez pour Kobunda, Bitumba, Ezatende, Tolobaka, to déclarer guerre. Est-ce que vous avez un appui militaire si manabino vous avez un allié pour guerre nyo se senga allié. Le Rwanda za na allié yango aza teti bongo. Ayi allié na eza Uganda, eza Burundi. Est-ce que biso sikoyo to bitika pour Rwanda za appuyer ba. Mais yango Fachi a mobilisé. Omoni diplomatie à Fachi. Ndenga tambola mokilo mimba. Fa ke ndeka koluka ba asomba mandoki asamba embargo ba tsele liboso abike to mandoki te ba bien excusez ngai pour RDC azwa mandoki akobi ko compliqué nguna azwa mandoki ba konzamboka na ndeko ale ba konzamboka na biso nde batika kokanga makana idéologique ba pesa biso embargo il faut ko luka ko dete ko briser chaîne wana bango bazo sepela parce que défense ekutaka mbongo ebele mbongo belé banda kokende kosoma minduki bango bazolinga bambongo na batsana ba poche na bango alors que c'est briser chaîne wala sikoyo papa na ngai atoke na Russie apesi biso na mwa biloko ba sikoyo ane e mati likolo te to négocier nini voilà tant to sana moment où tozomona ke boezo simba te faut ko changer chemin ba ko boma biso te nous sommes un pays souverain souverain
Belgique a koya tabo mabiso soki peuple a infiltré te Mobutu akendaki ko population te infiltré bachaza na makasi na nzoto ayebi aza mwana l'époque biso tout to bazairwa to botami mingi basali vi na ba sega zayi to yebi nde tokolaki to yebi armée na biso to yebi musique na biso ndezaki to yebi football na biso ndezaki mais to so ngisa na nzola notre passé ezalaki passé moko ya kitoko biso batoto vivant mais pourquoi tozozongisa ngo te bato kala bazami yibi te mais pourquoi biso leo tozami yibi pourquoi lelo tozondima trahison na mboka na biso facilement na mbongo on se peut laisser le bamo quoi ndeko Bumba en tout cas David Ngie mettre pour spécial le bamo sur le baki toko tout na le bamo zani loba ndeko bato kala bazalaka mi yibi te mais pourquoi biso le tokobi mi yibi ko le quand même et comme ko kamwisa ndeko dewa lelo soki Mobutu alobaki azalaki grand moyibi ndenge communauté internationale pakolaka yango na nzoto mbe baimmeuble nyonso ya milai na ville eza ya ye mais lelo bana na ye mbe babimi na armée na peta bagénéral mpo yo oyebi baniwa bakongolo Mobutu bazalaki basous-lieutenant en plus ya kotanga na classe lokola azali président ndenge kokotisa te méritocratie bande korenie ndeko alain mais quand même c'était mokila likambo solo bala mwana Mobutu azalaki sous-lieutenant na ye pa bandeko na bosola na ngai ezala bandeko misusu mingi lelo surtout ba réseaux sociaux o bozolo bake ngana okeleka musala soda bino tsila bana musala soda mukolo mona ya fachi ake soda mukolo mona mata falo ake musala soda mukolo mona so mona beba ke musala soda na ebisi botika ba makambo ezanga bos wala makamba bosalité pardon de balai c'est ko ngai monde ko bozo tangwa monde président Mobutu azalaka soldat yeba que les sokobi militaire to kobi policier et kobi ko mema yo pe okoba pe mutu munene lobi na vie parfois na mazelo zo la que comme ça soldate liwa ezali partout tant que le défense à mboka ko décourager ba touté non c'est moi la fâché comme ça cela pourquoi nga les deux sur la moli qui a kobi pour la défendre intérêt na mboka na ko kene parce que moi la fâché pe a ko défendre intérêt mboka na zéro ya yebeli nga sur la moli qui si mamandoki je suis prêt à aussi mamandoki donc encourager jeunesse au mettre bazo kumba de manière que ba si mamandoki ba que le soldat soldat pour ko défendre intérêt ya biso ba congolais tout ka ko décourager bango OK ne ça soda na compléter kaka omoni bato bazolo bake mutu na okende musa soda mko facha otinda moi ne pe musa so mais aza ignorant ayebité armée eza discipline na loba le loba ba président nyonso ya makaso basala histoire na monde bazala ba soda voilà ba Mitterrand bazala ba soda ba Charles de Gaulle bazala ba soda même le président o a côté a remplacé reine d'Angleterre moi na reine d'Angleterre aza soda et armée royale Joseph Kabila Mobutu voilà mais histoire de comme belé ndeko na ngai l'armée baloba c'est la discipline c'est la mère de ya discipline voilà la discipline c'est la mère des armées yangonde même c'est là Mobutu série moi wakota même ba universitaire il faut les gars service militaire ndeko na ngai ndeko na osenga na président Félix ayebi masolo mboka na biso ne ezali ba ko bangisa biso ba Rwanda na mboka na biso te ba na temps les sur mboka ote ba ko mega isuste donc tout ça Rwanda et le côté na lobby so bien infiltration ezalaki avant siko biso tout telemi infiltration ezalaki tokobundisa munguna tokotia libanda en plus to réorganiser mboka na biso tozongisa so il s'agit de konangai namoni lelo fachi beton azui initiative akotia clôture na oya na mongalema ezalate ya clôturer ngomba e bandeliti suka mongalema komi clôturer na beton armé mais pourquoi te bazono wana nyoso to eza ya conflit entre biso na Rwanda na Uganda pourquoi to taper mirite pour lelo ce balobi ke FDLR bayaka ko traquer FDLR mais ngambo Rwanda pe bazala ba forêt na bango mais pourquoi guerre na kata forêt Rwanda ezala raté mais bango bayaka ka guerre na bango na ba forêt na biso comment communauté internationale ta lelo bazamba mabomango comment ba ko akizaka Rwanda za ko akize biso to na ba rebelle o baza ko menacer bango alors que na mabele na bango atali ça sebeta raté ata malisa sebeta raté. Chaque jour, nous avons un biso, mais Congolais, il faut se révolter, tout élément, tout asima fati béton. Et c'est tout le temps qu'on se sépare, et tout le conflit, on a bateau, baza profiter, ne bazo na discours inutile, bateau ba réseaux sociaux. Voilà. Bateau ba réseaux sociaux, botika ba discours inutile, mboko eza ya biso. Très bien. Soki to bundeli mboko te mutu, moko ta oya ko bundela. En plus, soko za na histoire mboko depuis conférence à Berlin, si lelo
oza obligé à soutenir mboka na yo ya soutenir FARDC po bato bakufaka kuna bazaba papa na biso ndeko yo tangi na année 83 nga nazala wapi très bien nazala wapi bazaba papa na biso ndeko tika biso bo bébé bazoke ba misala musala wana nde benga bango ya kobatela monyelo ekolo ya kotanga kozwa maele ko ya kobatela monyelo ekolo toza territoire une territoire eza soki ba bengi mboka na biso pays c'est que ça territoire limité par les frontières toza obligé à combattre la frontière na biso nyonso mais ce to que toza nation une communauté de gens bien établis bien évolués mais il faut to bimisa mayele to faire développer mboka na biso une fois pour tout to tika ba discours inutile ko yaka ko lobaka ko fingaka ko sala bo lelo bato bazo finga mingi de to pesa pouvoir bato ba ya na mayele ko tsana mboka bazo négliger ba occuper te yo ebi musala to bandi ba misalo lelo te to zala no to kenda partout to kenda côté sport to zali to zonga bo to zali mais yo ebi to na ba initiative ya ko mema kimia même na stade mais to na projet kenda wapi pour lelo ba expert to étudier stade wana pona ko tia kimia batu ba ya angume zonga na stade mbongo pe recette wana pe ko faire évoluer ville Chantini Ngobila stade wana solo misi masolo tokota siko likamo langi ozama temps comme ça tokota siko makamo tali ville province à Kinshasa voilà tokolanda souci mboka ezali yo ezali ngai tout ça likolo c'est parce que tu as toleka mbonda za émission moi chaleur to ba réalité réalité ka betali mboka ngal baka ko kana lende wa te so kaninga ile lo lende yo talinga mabobo mingai ba lende ba ko bota mebele pe ba ça déjà belé ka ta Congo to c'est belé otolukaka intérêt Congo esengi tolingana tozala bomoko to emboîter bapa bakokola so atikela biso mpo ezala bomoko etikela jamais kokabwana yo lokolo mesana na lokoso na kimoyibi omesana na yo ke ozwi mbongo ya Congo oke kosomba bapartement na bapoto na baafrique d'ici partout oliye ozwa mbongo na okele kotonga na baprovince eske mwana mboka fachi alobi développement 145 territoire kuna ozalaka na yo te yo ozala ne misolo ya mboka soki bosaka nayebi ke pale bakozoko bakomba détournement okoki détournement à l'état okei bakomba spécialiste yango kosoma bapartement na bapoto mais bosali ke mpona kotonga Congo yosengaka yo wana ozonga bakomba kosala complicité na banguna mpo agression eumela boganyaka bosa bakongolais te toyebi bino déjà merci beaucoup congolais fongola misu congolais oyo aza jeune en tout cas tozwa appel ya chef de l'état tokota belele na kati ya armée toluka tosauve mboka na biso de manière que tous les bomoko toyeba surtout on décide par ma politique entre nous les Congolais surtout décider ma kamoto qui zala entre nous les Congolais surtout décider ma kamo ba compétence tout ba compétence c'est entre nous les Congolais papa ya bozo uta ba ya piaka akoti kata mboka wa azoko guida zo mbongo ba kona ba laisser aller c'est parce que tous Congolais dans unité to lingwana ville province à Kinshasa dirigé par moi mboka Chantini Ngobila Mbaka lelo oyo dans les chaos où les autres vraiment en pleurs. Kin Bopeto, mythe ou réalité? Beaucoup de gens disent comment on a pongi, à pour changer bango. Est-ce que beaucoup de gens sont mis solo? Tu éviter. Moi, la mboka Bob, les gombe la bi qui va dossier tout ça dans mon ayo. Et ça dossier journée mon côté. Tu as une mission. Oh bah yebi qui a mon qui contredire maître Bob. La auto loba en tout cas la fongoli plateau. Vous avez un trop en tout cas. Benga plus tard vendredi. C'est un programme là pour le dimanche. Na Euro Zomona, tout ça l'émission. Mettre Bouba Kozala voilà. Attends besoin 5 plateaux à mounene. Et vous Bouba, faut aller à la plateau, on a mounene la plateau. Donc maintenant 10 personnes boy ala koyamba bino. Comme ça boya ko contredire autre baso ya sauter le kuta. Mettre Bob, gestion qui peut mythe ou réalité tant Zomona qui peut to lelo. Ya Chantini Ngobila Mbaka na mona mboka jiko mulumba. Na ebité ko lubani. Ndeko ngai na etant que Kinois né grandi il n'y avait aucune politique ya Kin Bopeto na kati ya makambo. Kin Bopeto eza politique moko te consistant ou ko développer ville. Kin Bopeto wana eza ka slogan, eza moyen ya ko encaisser mbongo na poche. On comprend de quoi. Mais l'idéologie ça quand même bien. Combo na mboka na biso kin combo ezalaka bien mais combo il faut elanda moi tant babenga biso kin label ezali so tamo na Kinshasa ezolanda pe elanda label wana moni ba jeune bien habillé pembeni fulu te nini te mais le so babengi kin label lokuta parce que ata tolati kitoko mais pembeni na fulu pembeni na salité pembeni na poto dans parlement comprendre pembeni na yo nini eza bichafu donc il faut to éviter biloko wana. Les lots politiques à Kin Bopeto, combo ezalaki bien, mais il fallait quand même sa vision moko élargie na ba commune.
parce que kin bopeto ko simba te soki impulsion na ba commune ezate biso to ba to vana ba commune ngali biso na bande vana na Gombe place courant ça to condamner ba bourgmestre bien to condamner ba gouverneur na vice na ye ou bien tozo condamner ba kondina biso ba ni ko s'accaparer na pouvoir voilà ko kanga pouvoir nyonso ko centraliser pouvoir autour ya mutu moko alors qu'il faut panzager ba kanga pouvoir yo moko te tant que mboka ça même na Bible Moïse a panzaki je bon final obité yo ko zo nyonso te faut luka batu po ba sa pe musa mususu siko ba vie wana ba ninga isu ko panzager te ayebi question a panzige ozumbongo donc bango mo ba koma so asali eloko kin bopeto ye moko na azata na 50 ONG zo siko ba ministre na yeb mingi ba koma na bango batu ya parti vous comprenez ACP mon cher moi na mboka na biso makambo esala maswe to tala ngo ezopesa bakanda moi na mboka na biso batu pena toza perdre sens à revivre ya kibomoto zone on est toza bo en plein législatif parti politique go sala mata zo pe ba député na machine mais ça babilo mo zo sama na mboka biso na facilité omoni tondimi yango pe koti omoni pe ba comment bino ba konaki bino comme état ba to parti ya gouverneur te mais na kata législative par mystique a fourmi bato belé ba komi ba to parti ya mokonzi ya gouvernement non ba bourgmestre presque majorité la bango to komi bata parti ya gouvernement provincial mais so que za na parti ya gouverneur te relié le ministre ba komi le merci le kola tali kamo na mboka ya bourgmestre ngaba vraiment na ngai au même makamamboka ngai compétent mais le menacé makamamboka ndeko na tsaka sentiment te photo longa sentiment na makamamboka ndeko yo yebi biso vanda pembe na Gombe wana bo pembe na parti ya Kabila mais j'aimais Kabila parce que c'est qu'une institution mais batu na tout le monde bande olinga bango te jamais na kokota jamais na koya eza ndenge mona ba vena biso ba gentini ce sont nos vieux ya ville mais ba kola ina ba poto vous comprenez mais tango yo zo ville tellement na yebi déjà habitude na yebi ba société de sécurité na déjà ngana za mona Gombe universal sécurité na yebi même maître na responsable à liboso na ni maître na bambou sécurité maître bambou ba conflit tout bazali na ona gouvtinde ba luka ba kangisa eti na yebi universel de A à Z na yebi nde ba élément ba souffraka mais banda vers comment gouverneur banda comment gouverner à ville kendo tala ba jana est-ce que vie na bango changer est-ce que mutabonga ko changer vie à batu mutabongo na ba travailler wa société na yo moko voilà batu waza wana bazo souffrir toto ba ba yepe ba toi parce que makamamboka to yaka naona état d'âme te makamamboka facha za problème nabi makamamboka to yaka naona problème mingi balingi makamamboka eza état d'âme te za makambo biso to yebi que ce sont des commerçants bato poto na poto pour mboka to ko bela suka 45 minutes ozala ngo ikomi na suka en tout cas une minute kata pour li kamangana yo na moni to ko soka la mission o lususu awa to ozala awa dimanche. Ce que moi dis que vous la force au contredire l'histoire de mettre Bob Linga. Moi, je suis journaliste, c'est mettre Bob Linga. Je pose un argument. Moi, je pose des questions. Ce que moi dis que vous avez un argument, ma casse, il y a Kabenga, tout yambayo. Mettez Bob. Papa qui me peut juste 30 secondes ou quoi. Nakin Bopeto, des abos, moni bambou le beto, moi inondation na ville. Inondation. Pour nanini. La porte zindaka. Bien sûr, mais abiso za ya mabe. Potezo zinda eza na construction nini est-ce que baza na voie mayo elekaka baza pembe na maya munene biso toza pembe na maya toza entouré na maya munene oyo ba voie nyonso ko oketi na fleuve topemi mais ça que ba congolais toza na politique ya bonyama to kata malamu ko plaki na neke bazotika bato ba tonga likwa ba caniveau net na peso exemple moko na entra mimosa terrasse ya munene oyo memama itina fleuve généralement wala mukana tongo atonga liko nango lelo so to otonda bongo impunité batu pe ba osala ngo zaka batu bazo gérer mboka ba osima mikanda mboka bazala maudit au nom de Jésus. Voilà, mythe ou réalité to kati kili bopeto mythe ou réalité zali kama so ke bloko mo abulu kaka eza mambo solo te to continue kama kin bopeto dimanche te photo mais chaque jour eza natangelo ka constitution place moko ya babi Yoka, toute personne a le droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Et elle a le devoir de le défendre. Elle a le devoir de le défendre. Donc, il faut défendre jusqu'à notre dernière goutte à Makila. Voilà, comme la souka, si vous mettez la caméra, 10 secondes.
Na pesi mbote na bandeko nyonso. Mboko eza mboka na biso bandeko na ngai bo ba kinois bo ba congolais place bozali bo porter message à chef de l'état na mutema. Lelo Poutine à côté de mboka mususu metanga moni ba sangani ba ye asengi pe mobilisation mboka na eto moni nde ba mobiliser plus de 200 000 hommes. Batalité que il faut nante. Total sima. O eza mobilisation biso tuto ya. Aider mon konzamboka partout ozali. Très bien. Na ba quartier dénoncer ba infiltration nyonso ndeko na ngo ezokota na kati na biso wana nde toko réussir to pesa force na mokonza mboka tokolonga banguna nyonso lelo toza infiltrer na banguna nyonso ba to kabona wa frontière baza banguna na biso to yebi déjà lelo ata toki okopera na bangolais na ba ougandais na ba rwandais to est na sens te to est-ce que faut développer na bango jamais. Voilà, tout ici. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence. Tous les Kalambonda émission, même bilo masola solo là. Na mwana mboka maître Bob Gegombe par rapport à makabeta li Congo pele makamaki peut tout rebelle en tout. Mais to bombi ngo pour la dimanche. Yo au moins que ça ne va pas numéro ya mwana benga biso to yamba peut to solo na yo. Merci beaucoup na mwana mboka Benjamin Kilunga o to mwana biso na mwana mboka Timba Mulula le grand boss des boss. Timba Mulula tout cas babike Kwango Mobimba. En tout cas, voilà. Merci Yves Mumba, merci David Nguye, merci Poupa Ikoma, merci Neville, pourquoi pas ADG Isis. Nous sommes arrivés au thème de cette belle école, ne pas excellence. Restez branchés sur les restes et programme Apsi Télévision et surtout la Coupe du Monde en peut-être, moi, je vais changer mon programme et Zamouké, aussi, papa, match. Beaucoup plus, tout ça, toujours là pour la conserver. Voilà. Aussi, Kabalam, bye.